Avant l'élection en 2023, namoni papa Jean-Marc Kabound na kati ya prison. Namoni papa na biso Frank Biongo azongi na prison na mois ya décembre. Namoni Peniel mwana mwasi ya pasteur Mike Alambai. Namoni Peniel bazongani na pasteur Mike Alambai. Basali kutu nzembo ya munene et bouger monde entier. Bien. Obimana mwana mwasi moko bando bimana mwana mwasi no nyonso ye ekoma parterre osangisa makila. Moi je suis le descendant de Moussé Alexandre Edi Nabala bien aimé dans le Seigneur. Moi si kitoko olule na nzela 23 za subaka na mbeto ovandi no pe normal. Na ndimela nzambe ya Moussé Alexandre Edi Nabala nzamba ba ka compliqué mama papa. Place docteur alobi nzambe na nga alobi be. Impuissance sexuelle comme otungisa yo. Moi si na comme bima libanda et salona somi okokasuke. Olala okuchana film kwa mabe impact du sang oyo salaki. Bien aimé dans le Seigneur. Impact du sang salaki. Qui mo pas no etele makasute. Problème akobota. Kola ebisingai. Moi oyo. Nzambe na ngai. Ana 28 bébés na opesa baki na mama pasa. Menga na pesa jeunesse na ngamo na maboko ya nzambe. Kotala âge na ngate talo sakati nanga. Spécial Sunga orphelin. To soutenir orphelinat Vida. Akata orphelinat Vida bolingonde vandi. Ndenge okanisi baye bazo telengana. Nzamba pambola yo. Orphelinat Vida nzambe atieli sonae awa. Eloko nyonso za nango. Yaka contacter orphelinat Vida. Misolo na yo okabola ngona banani. Orphelinat Vida. Isika bazozwa bana baza orphelin et baza délaissé. Botana nzambe shalom biskanso bizwa mibino awa nazali na orphelinat Vida. Na yaki na bapashiko pona kotala penza si réellement si makambo to yoka mama Emily Seti Mainga existaka. Mais quand on est venu, on a trouvé que c'est vrai. Surtout ça la bolam livre souvenir et fondement. Même après la mort, même après le retour à Christ, il y a misana biso et témoigner biso liboso na nzambe. Bien aimé, total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos soins orphelins. Orphelinat Vida eza train ezolokota ba orphelin beauté essence pour ekoma la destination. Nzambe na lola mona bina pambola bina vraiment azongisa ya ebele. Comment na o nyonso bosalaki. Lelo to yisuna lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene. Tozweli bana esika ya kitoko. Tozofutela yango chaque mois bana na biso fo balia, bana na biso fo bakende classe, bana na biso fo balata, bana na biso fo baza propre. Na sepelaka na donner oyo bango bayoka mbongo na nzambe et puis basala ka nzambe sengi parce que c'est le nzambe sengi na yebisa ki nzambe tu m'as donné cette vision mais je ne vais pas travailler toute seule ba bosa le ka ba provision était tout autour de moi na yango soki olingi osunga benga biso na plus 1 64 75 33 43 10 topé bengi biso na plus 243 97 666 66 04. Oui, je confirme que boutique etikala moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a memeli biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o memeli biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis, c'est le boutique. Tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un poudre à Kiko. Poudre à Kiko. Nous avons encore la bureau sur son baya. Aïe, tout qui n'était oui. Ah, tout qui n'était. Ah, les amis, Paris, États-Unis. Ah, les amis, mélange. D'accord, la même différence dans l'eau parce que le réseau par contre, il faut détenir ce qu'il va pas moucher. Non, 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 il pas habillé poudre ça à 48 heures. Ah, en tout cas, ma qualité na moni hein. Mwana mama, kobuka na te. Soko lingi olata, kitoko, pe baye bayo, yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo, okokuta, basapatu, bilamba ya basi, maquillage, mafuta, ba parfum, pe biloko mususu. Hey,
poto ekiti na Kinshasa. Pour mon abisso ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5, commune de Kasavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu, shalom. Babone tout ya Chebiso TV tika tenzamba pambola bino na kombo na Yesu. Eza votre humble serviteur prophète Christian Masiala, prophète à 17 ans. Nayebi ki bozaki nombreux bomona nga toujours soit na papa chic, soit na papa Brad, mais lelo bo comprendre te bomonika nga moko. Kola lobi na ngai lelo sala émission yo moko te ya diloba na nzambe pona ko édifier peuple de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, moninga mikati na nkolo avant to banda émission oyo na kolinga ete o to kanga misu na biso place de Zwami. Toeba tika émission na maboko ya Nzambe du début jusqu'à la fin. Tika ete présence ya Nzambe, grâce na ye, faveur na ye. Et manako se manifester na kati émission oyo. Nyonso ya yote, ya mabe, ya Nzambe te. Ezala ni l'essence de fait na kombonesu. Tobonde na kombonesu. Le véritable Père de gloire, le maître des temps et des circonstances, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Natike émission na maboko no du début jusqu'à la fin mutunyo solande émission oyo azala béni na komba nzambe edi na bala tolobi amen amen betela Yesu maboko na ndako place ozali acclamer très fort pour la gloire de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Maman papa nazana 3-4 messages très importants avant na banda émission oyo na soebisa peuple de Dieu. Nauti na ngomba na lali likolo ngomba message ali boso ezali pona papa na biso Jean-Marc Kabundu. Avant l'élection en 2023 namoni papa Jean-Marc Kabundu na kati ya prison. Maintenant abimi na prison Nzambe a élevé makasi na bandeli namoni papa na biso Jean-Marc Kabundu na kati ya prison. Deuxième message namoni papa na biso Franck Diongo azongi na prison na mois ya décembre. Mais prison autour azongi eleki makasi koleka kuwa sala kimbali boso. Papa Franck Diongo kola lobi na ngai tambola na kobanga Nzambe. Namoni boroko liboso na yo. Troisième message maman papa namoni Peniel mwana mwasi a pasteur Mike Alambai. Namoni Peniel bazongani na pasteur Mike Alambai. Basali kutu nzembo ya munene et bouger monde entier. Bien-aimé, mwana mwasi oyo atambolaki trop, asambrouyaki entourage na ezalaki bien te. Men kola lobi na ngai na monie na kati ya ndoto, na monie na vision bazongani na pasteur Mike Alambai. Troisième message, quatrième message maman papa ezali pona héritier Watanabe. Héritier Watanabe. Na moni bazo pesa héritier Watanabe Bible. Kola lobi na nga na ebisa papa héritier Watanabe. Carrière na ye ekosila na musique oazo salate, ekosila na mama Nzambe. Soki héritier Watanabe akomi pasteur te, comme chantre de l'Éternel. Ba message on kola lobi na ngai yango wana. Ya mina ipona kosilisa na likambo o Italie este. Toyebi tozala Congolais bitumbeza makasi na kati ya este. Kola lobi na ngai to bondela pona este. To bondela pona bandeko na biso. Ba mama na biso baza violé, ba papa na biso bazo boma, bandeko na biso bazo boma. To bondela pona este. Bien-aimé dans le Seigneur, tem na biso ya lelo toza kolobela ezali impact du sang. Impact du sang, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi impact du sang, maman, papa? Makila, oh, somona makila, ils ont un rôle moko très important dans la vie à monde. Makila, oh, ils ont un nzoto ya papa na yo. Makila, oh, ils ont pas na yo. Ils ont un rôle moko très important, impact du sang, bien-aimé dans le Seigneur.
obimana mwana mwasi moko bando bimana mwana mwasi no nyonso ya ye ekoma par terre osangisa makila obimana mobali moko bando bimana mwana mobali wana guya ki mobali esila yo osanta susu posa mibali te yo mwana mwasi mwasi kitoko koma ko se masturber non ti ko bondela pona serre moko na Afrique du Sud même cas akomi ko se masturber guya mibali ezate mwasi kitoko mobali nyonso ko ya pembeni ba okaboneka na quai de poisson eza impact ya makila abimaki na mobali moko ya mabe basangisaki nzoto tala impact place ememie impact du sang bien aimé dans le Seigneur. Papa maman na vie na yo bien aimé dans le Seigneur. Mwasi nyonso a mwasi olingate mama papa mobali nyonso a mobali olingate bien aimé dans le Seigneur. Nyonso ya vie na va kosala tunaka volonté ya Nzambe mama papa. On se présentait pas moi na mwasi tunaka volonté ya Nzambe bien aimé dans le Seigneur. Impact nyonso o ezana kata famille na yo. Basala ba incantation na bango ba sacrifier jeunesse na bino. Basala ba kindoki na bango ba sacrifier makambo na bino bien aimé dans le Seigneur. Makambo no nyonso esimba lisusu te impact basala. Ba pesa jeunesse na mwasi kitoko bien aimé dans le Seigneur. Luka mobali aluki. Otangi kitoko luka musala luki. Impact du sang bien aimé dans le Seigneur. Osangisa nzoto na mutu makambo no nyonso ekoma par terre. Pourquoi bien aimé dans le Seigneur? Pourquoi kaka yo mama papa? Makile sota boye papa na bino iza makila na yo. Na samo kilo balobaka singa fame benda na rape kata na kate bata mokili balubi me ba biso bana na Nzambe zala bongo te. E ba biso bana na Nzambe singa fame benda na rape kata na ka. Yo muto landanga na sakole likola vina yo. Soki papa na mata avion te yo mata avion. So ba senta mama na yo ba obala yo. So papa na tonga te yo kotonga. Olo ba mene sa makaka ndengo olo ba mama papa. Bien aimé dans le Seigneur tikana bisayo. Mbabe nyonso ba lakela yo ba impact nyonso o yo sala bien aimé dans le Seigneur. Ko banga eloko mokote. Purification na ngo eza kombo na Yesu. Makila na Yesu sopana ki na ngomba ya Golgotha. E purifia ki nyonso mama papa. Et ana mutu moko balakela mabe na kati ya famille. Et ana jeune fille moko balakela mabe na kati ya famille ke yo balate. Et ana garçon moko balakela mabe yondo ke poto be mukanda ozwa te mama papa tika na yebisa yo. Yebisa bango bana retard balakeli yo mabe bango balobi. Yebisa bango mabe balaki pona yo ezongela bango moko na kombo na Yesu. To fungoli ba Bible na biso na mokanda ya Jean chapitre 16. La Bible la mission de Jean chapitre 7, ça l'a concentré au la prédication à l'élo bien aimé dans le Seigneur. Jean chapitre 16, à 21 verset, en vérité, je vous le dis, vous pleurez et vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Bien aimé dans le Seigneur. Ndate mutu na komi oyo Nzambe mutu akomi yango bien aimé dans le Seigneur. Pasi oyo ozanango, tristesse oyo ozanango, impact du sang oyo ozanango, makambo mabe oyo ozanango, stérilité oyo ozanango, et kozala changer en joie. Problème à musala yo ozanango, Nzambe ko changer yango. Problème à prostate oyo zanango Nzambe a changé yango. Wana mbete hôpital olandanga partout oza. Docteur alobi ke malade oso na simbe akufa. Yebisa docteur aleki komba Nzambe te mama papa. Nzambe eli na bala ona bonzela kibolenge aleki komba Nzambe te bien aimé dans le Seigneur. Pasi nyonso yo zo traverser Nzambe ko changer yango en joie. Bana na yo bazo bala te. Baninga bana na bango bazo bala. Yo bana kitoko ba otulelo na ndako. Yo bana kitoko ba progresser te. Tala bando kenda poto mambe simba te 20 ans na poto zwa mukanda te. Mama papa lukelonge na Nzambe. Bien aimé dans le Seigneur, miracle musu na vie sengaka courage pe déplacement. Moi c'est à perte de sang à se déplacer qui a ko sima soutane ya Nzambe. Na tongo ya lelo na pokolelo mto landanga mama papa. Na baya basai na Nzambe mama kolemba mamba Nzambe te mama papa eza loi na ti
S'il y a le faux, il y a aussi le vrai. S'il y a la négativité, il y a aussi la positivité, bien aimé dans le Seigneur. Moi, je suis le descendant de Moussé Alexandre Edi Nabala, bien aimé dans le Seigneur. Na moi, on ne fait pas compte de maman, maman, papa. Non, tu peux prendre la peau à maman Georgette, n'a pas si mot aux États-Unis, bien aimé dans le Seigneur. Bazaki na problème à sida, moi, sina mobali. Non, tu peux prendre la peau à 8 personnes problème à sida, maman, papa. 8 personnes problème à sida. 4 couples, monsieur, on a battumo comme quoi. 8 personnes problème à sida. Mais ba couple en a nyonso. Nesi ba ngaka po somba mai. Ba sombi ba mai ba couple ba témoigner loboko na Nzambe. Moko oya mwasi en États-Unis. Abandai ko bimana mutu o tangaka donc pire petit ya mobali na ye. Je ba pire petit ya mobali ne azai na sida. Mobali ne akufaki apesi mo mobala ba tu sida. Na bonde lipo na likambo sida ici yom to landanga bien évidemment dans le Seigneur impact au sala sida sida o yo za normal te ba bua kilo ya ko bua kila diabète na yo za normal te ba bua kila ko bua kila pourquoi impact ya makila o yo sala ki na kwa nyonso zala ki purifier yo pe muto landanga makila ya Nzambe o sopana kine kulusu po tengano tobika to zwa bomo e bwa lobiko lelo ezo ça la purifier na komboneso tasimi na ngo sila kate mama papa to akotika batuna samo kiliote chaque samedi baninga bazo progresser yo zo progresser te baninga ba ozo ba visa baninga ba voyager yo voyager te bien aimé dans le Seigneur problème ya ba infection bien aimé dans le Seigneur oya yo ba infection kanga mona nzoto loka sondeni mama papa ba bwa kilo ba infection impact du sang bien aimé dans le Seigneur benga prophète Christian na bonde la bonne yo na sako la bonne ozo précision bien aimé dans le Seigneur maman kota la âge nanga teta lo zakati nanga nzambo abiki singa na poison bien aimé dans le Seigneur o bikisa makambo na yo nzambo abiki singa na poison o kota makambo na yo nzambo atabola kina Alexandre Edi Nabala nzambo atabola kina Fumuki Mbangu yenda otambola nanga mama papa bien aimé dans le Seigneur tikana ya biso mama papa mwana mkia beta kambunda bakolo babina ba pasteur ebele balekaka awa même comme no te ya ko no te ya fina yo mama papa o dute ponani soit téléphone beta maladie mpese tungisa yo ozobanga nini mama papa mpese za kombo yana kombo échange ka kombo no sa kombo na Yesu kombo longola mutu piété comme si véhicule ya kombo na Yesu na famille batu ba boya kosunga yo tika bango bona ngokutu bien aimé dans le Seigneur lelo soki okomi mutu ba obeta to keto akomi boye pona biso mais so komi pona Nzambe obeta to na komi boye pona Nzambe mama papa Bible robinanga teke tout est possible mutu atangi na campus mama papa mais la Bible me dit tout est possible en celui qui croit en Dieu et ana batu misusu bakenda poto na voie normal mais lelo ba souffrir et ana batu misusu bakenda poto Angola Turquie ba risquer na ba mai mais ba s'organiser na poto mutu musu na poto azana mukanda te mais avant si foyer na est-ce que yo ozelani bien dans le Seigneur donc on tika batu na poto wana 20 ans mobimba 35 au salon na poto sa mukanda o mona ngope normal o fanda na yo Bartima salaki na courage mira comme si na vie singa ka courage mama papa mwasi akimio mobali akimio tonga bongo salaka libala obengisa mobali na poto obengisa mwasi na poto apeso déception bonjour des gens que olinga lisute bien aimé dans le Seigneur tika bisa yo mama papa na tongolo na popo yom to landanga ko luka banganga te banganga ba oliombo luka musai na Nzambe musai na Nzambe pe nano ko luka prophète Christian Martial le jeune prophète na to bonde la pona papa moko na Irlande basombi gloko nyonso alibala na mwasi bien aimé dans le Seigneur basombi biloko nyonso ya libala mama papa mama tika na bisayo mama wana papa na kati ya Irlande libala elinge kufa kaka boye ba complication yeli bien aimé dans le Seigneur tika na bisayo mwasi akomi kindumba kaka na tango libala yana ba famille mususu eza na ba loi établie eza na kati ya famille eza obligé que mwasi obalate mobali azala nkazi ya famille azwa kaka mbongo sunga bata famille parce que yo soki obali na famille wana bitumbana ba impact à makila ekolanda yo bien aimé dans le Seigneur impact du Saint kolanda yo
papa wana ebita salani, papa luki bangunza, luki bambikudi, papa na son bibloko nyonso libala, moi ça suis décision kaka na bobala te. Oh! Tozo mona ngope lelo, mobala nga balona na mwana mukie, na mela tirbo, o melankoi. Melankoi bien à bar maman, oh comme on a 35 ans, charge on est songe libiso, papa na bala e libala se présenter bala. Et ça va impact yamabe, impact du sang. Na ba famille mususu. Ma bala et progresser kate bien aimé dans le Seigneur. Moi na wazana problème à koloba. Batu ba bazo témoigner problème à koloba. Yo bonta mona pona mwana lobaka. Tande ba commence ka on a quartier maman papa. Yo bonta mona pona mwana loba. Maman mona Belgique na to bonde la pona mwana komi na 13 ans. Mwana loba raté. Na bonde li pona mwana. Nzoka libala na famille on sepela ki na ngote. Balinga kite mobali papa abala. Ya on a obi na do impact du sang. Na bonde li pona likambo yango nzoka balie sa mona biloko ya mabe ya kindoki. Papa pia mona bazala ki pasteur. Mwana na sandi lelo mwana na komi ko ba Rebecca ma fille que je salue. Bien aimé dans le Seigneur nzamba sala na ngonga na ye. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Moi, na comme na 3 ans, au tambola, te au monde normal. Biso na famille, biso za la kaka bon. Non! Tellement na prière bien aimé dans le Seigneur. Luke longi na nzambe maman papa. Nzambe ba lukaka e prier sans cesse bien aimé dans le Seigneur. Na miso bato ko sala semblant, mais soko vandi place ya yo moko. Ma miso etanga yo so souffrir en silence bien aimé dans le Seigneur. Parce ni nango si la raté na 100 kilo. Problème ni nango si la kate maman papa. Moi si kitoko olule na nzela 23 za suba kana mbeto. Ovandi no pe normal. Non to ponde la pona baka e belé problème ko suba na mbeto. Benga prophète de la nation, benga na ponde la pona yo maman papa. Moi si kitoko mobali kitoko musala na bureau poste bien mais yo ko ya malade ya ndeke. Ba suspendre ko na musala maman papa. O meki basé na nzambe simbite nango ebiso ke so pango simbite nga esimba te chaque homme lui dit à sa grâce maman papa. Et ana pasteur mususu problème na yo abondeli pona ngo ozu solution dans 2 ans. Et ana pasteur mususu problème abondeli pona ngo ozu solution dans une semaine. Et ana monse na nzambe mususu likambo ya abondeli pona ngo lelo peka ko ozu solution pona nini ezana alliance oya sala na nzambe na ye. Ngana sala alliance na nzambe Nandimela nzambe ya musée Alexandre Edi na bala nzambe ba cas compliqué maman papa. Place docteur alobi nzambe danga alobi be. Place docteur alobi il y a pas la vie nzambe danga alobi il y a la vie. Place docteur alobi o simba te sukana ngate nzambe danga alobi simba bien aimé dans le Seigneur. Tongo ya le journée le homme to landanga. Wa toucher convaincu na mateya oyo na prédication oyo bien aimé dans le Seigneur. Tika na bisayo. Impuissance sexuelle comme otungisa yo. Moi sino ya comme bima libanda. E salona son yo poka sute. Bon mono na quartier bon lenga yo. Mukongo no sala ya sute. Heureusement que peut passer o appel na moi si pa e binzambe mo ya libanda zate. Talibana nde enge kabwana. On impuissance sexuelle. O lala o kuchana film ko ya mabe impact du sang oyo salaki. Bien aimé dans le Seigneur. Impact du sang salaki. Qui mobile no etelema kasute nango ebiso ke yo ki mobile no ezaka bongo etelema etelema la foi bien aimé dans le Seigneur. Pasteur Abik Saramuté mutabika na ondima na emoko la foi. Il est écrit vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mutu nyonso olandanga na tongo na poko lolo. Na imposer maboko nanga e place aux ali. Problème à kobota, problème à prostate, problème à sida. Problème à secret, problème à mukanda, problème à visa. Il y a pas lobby qu'on a combo d'est, il y a pas guérison qu'on a combo d'est bien aimé dans le Seigneur. Problème à kobota. Kola ebisingai. Moi oyo. Nzambe nangai. Ana 28 bébés na ope sabaki ya mama pasa. 28 bébés. J'ai confiance à mon Dieu maman papa. 28 bébés. Onga ina mela baboko na mela simba tona bango bien aimé dans le Seigneur. Baninga ange na ngai roba ko tele mabati ya liloba na nzambe te. Mais ngana pesa jeunesse na ngamo na maboko ya nzambe.
Kota la âge nanga te talo sakati nanga. Mama papa mwana mkia beta amunda ba kolope babina ke. Mutamanza kamila banga amukusa te. Mutana ntiba la banga lisasi te. So sala kalo somi nga mutete la te. Luke lo nzambe bien aimé la lisene. Nzambe ba luka kai mama papa. Fonction na musala. Banya ba mata ba poste. Yo ba mata ba poste te. Otunaka place moko. Oza na prison satanique. Ato komi na $10,000 na commerce. Ah, yo kutuzela to bangelo te. Si moi c'est belé. Ozo nsusu. Bode stanga 5 €. O bandela isusu. Ba mama château rouge. Bozo débris même en simbate. Boza rapi. Problème à régler tout ça. Yo mona mwasi. Ba ninga nyonso ba régler ka yo régler raté. O mona ngope normal. 2 mois, 3 mois, non régler te. Ya na on est ami sa famille. Na ndenge ni. Zemi pété le côté. Au vandi na yo pe multipliez vous. Parce que yo lingini. Yaka lukelo ngina nzambe. Prophète a solution ye yoye. Les descendants de Moussa Alexandre Edina Bala. Moi aussi à Kimio, problème à Libala, problème à infection, problème à voyage. Misoué Tungisayo, problème à MPC, problème à Mbassou. Nzambe nanga zo big sa ba maladie, tous les autres tong sa mutunyo so bien aimé dans le Seigneur. Ozaki belé banda ko landa émission yo nangina koma nanga na suka dans peu de temps nangina chité. Nzamba ko changer tristesse na ona esem. Tika bango ba sekayo bien aimé dans le Seigneur. Place au bazo sekayo. Place au bazo humilié yo. Des places élévation en vie na yo. Libale linge kufa pona ba seme ki pona problème a obota ba pesa ba kombo na quartier. Amela milangi, amela mapasa. Yebisa bango il y a un temps pour tout. Nzambe edina bala al kufate. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bana baninga ba obala. Oh yo bana ba obala te. Basal examen a permis baninga ba zuyo zwanga to bandela kaka bien aimé dans le Seigneur. Ninga mo simbate mama papa. Impact no sala bien aimé dans le Seigneur. Nyoso limbisa makina kwa na ikurus bien aimé dans le Seigneur. Tika bango ba loka yo ba loba mabe na yo. Mais ana jeune homme moko il y a 33 ans. Akufa na ikurus ko tengano tobika. Malédiction nyoso na famille na yo et ana consté na fino na combones parce que osa en Christ. Bible obinangai Moutou Azamouana Abraham, je lui ai donné ce pays et sa postérité. Bien aimé dans le Seigneur. Yom to Holandanga, place aux alliés. Hollandais mission bien aimé dans le Seigneur. Son numéro à téléphone 091 011 077 4 Nasuka. 091 011 077 4 Nasuka. 091 011 077 4 Nasuka. Bien aimé dans le Seigneur, ben nous vendaka nombreux à kulanda émission ya vendaka moi na ben nous prophète Christian Massia la bien aimé dans le Seigneur. Nous meka tuka na poison. Nous mekonda na Inde ya mesimba ve, nous mekonda tili na Changanor ba me traiter mon poison. Ah fu munzambi. Nini mu mesala? Mukena kusambila samna batu kena kubeluka bato nga na bondela pona bino bote mona lo boko na nzambe ba muninga malom na tango pasi tana ndenge santé ekomi mais nzambe na ngai akota mambo na yo mon muke mwana fumuki mbangu muke descendant musée dina bala nge kona na ba problème kena kutungisa ngemeza ba avec mambo ya nini muke sala Diambu yai pasteur nini ke sambidi la moun. Ngeke dia kana confiance à ba pasteur ve mama papa. Mukina kutubila nge bubu yai. Vonda na kundima, vonda na fua. Bokila kaka numéro a moun. Fumunzambi ke pesa nge solution na ba problème nge nyonso kena kutungisa nge. Fumunzambi ke pesa nge solution na ba mambo nyonso kena kutungisa nge. Vonda kaka na kundima. Pasteur ke sambidi langue, prophète Christian ke sambidi langue, ngeke témoigner problème en zam. Maladie tout ya ngeke na yao. Boki la mounou bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur aux alaki branché na télévision no bana Hollande émission oyo. Makamna lobi alikuwa na TV na yo. Mais ozo douter mwana wa mukio est-ce que problème na ko kango mama na ngwa ebisio. Kade na uti ngomba boy benganga. Na ko bondela pona o mama papa.
Nzambo yedi na bana na bonzela kibolongi akota makambo no bien aimé dans le Seigneur. Courageux de l'évangile, no pas mettre place aux gens. Nzambe nanga il faut restaurer yo. No pas nanga mettre place aux maman papa. Bon laisse moi non li petit ka la lipa. Bon laisse moi non mikate tika la mikate. Certains va préparer pour na yo maman papa ba ozinda bango mo na kombo na Yesu. Mabe ba lo ba po no ba ozinda bango mo na kombo na Yesu. Simba mutema na bande numéro de téléphone avant de clôturer l'émission. Plus 243 91 011 077 na suka. 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 Simba place aux obela. Aux un problème ya mukanda. Simba papier. Problème aux nango. Problème à prostate. Parce que Simba na bonde la peau nango. Problème à mutu. Simba mutu. Le véritable Père de gloire, Nzambe Edi Nabal, le maître des temps et des circonstances. Talande mobitsinga na kati ya poison. Maman non sozo landangai. Na imposer maboko nangai. Na bonzelo ki bolenge pona kosaela yo. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Sida, yamba guérison. Prostate, yamba guérison. Aveugle, mona na kombo na Yesu. Problème à kobota, yamba ba mapasa. Nzambe Edi Nabala, Nzamba Fumukimbangu, akota mamno na kombo na Yesu. Mutema nweza laki choqué pa basai na Nzambe mama papa. Meka na Nzambe na ngai. Meka Nzamba musée Alexandre Edi Nabala. Meka Nzambe ona bonzela kibolenge, zala na fuwa. Likambo nonso na bonde lipo na yango Nzambe na nga pokota. Kota la âge na nga tetalo zakati na nga bien aimé dans le Seigneur. Ozala décider mama papa. 0 plus 243 91 011 077 na suka. Émission commune nango na suka bien aimé dans le Seigneur. Problème non sezo tungisa yo, malade non sezo tungisa yo. Problème à famille. Ba pesa bino nkoli na famille na bombe la pona yango na rebonde la Nzambe na ngo sa ko tala kimuki ote mama papa tala kati nanga. Nzambe na ote yo aza les maîtres des temps et des circonstances, les mêmes hier aujourd'hui éternellement. Oyambinga na kaita basai na Nzambe place ola nanga na ndako bana na ba koko no baza basala Nzambe na kombo na Yesu. Tika te Nzambe apambola yo soki Yesu azonte tozonga tomona ni balasima. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et spécial Sunga orphelin. De soutenir orphelinat Vida. Nakata orphelinat Vida bolingonde vandi. Ndenge okanisi baye bazotelengana. Nzamba pambola yo. Orphelinat Vida Nzambe atieli sonae awa. Eloko nyonso za nango. Yaka contacter orphelinat Vida. Misolo na yo okabola ngona banani. Orphelinat Vida. Esika bazozwa bana baza orphelin et baza délaissé. Botana Nzambe shalom bisika subizwa mibino awa nazali na orphelinat Vida. Na yaki na papa Chico pour na kotala penza si réellement si makambo toyoka ka mama Emily Seti Mainga existaka. Mais quand on est venu, on a trouvé que c'est vrai. Surtout ça la bolam livre souvenir et fondement. Même après la mort, même après le retour à Christ, il y a misana biso et témoigner biso liboso na Nzambe. Bien aimé, total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos orphelins. Orphelinat Vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence pour ekoma la destination. Nzambe na lola mona bino pambola bino vraiment azongisa ya ebele. Vraiment na oyo nyonso bosalaki. Lelo toyesu na lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene. Tozweli bana esika ya kitoko. Tozofutela yango chaque mois bana na biso fo balia, bana na biso fo bakende classe, bana na biso fo balata, bana na biso fo baza propre. Na sepelaka na
donneur oyo bango bayoka mbongo na nzambe et puis basalaka nzambe asengi parce que c'est eloko nzambe asengi nga na yebisaki nzambe tu m'as donné cette vision mais je ne vais pas travailler toute seule boza loka provision atie tout autour de moi na yango soki olingi osunga benga biso na plus 1 64 75 33 43 10 topé bengi biso na plus 243 97 666 66 04. Oui, je confirme des boutiques et Tikala Moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a même biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o même biso poto na Kinshasa. Ah, les amis, Slow Boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un poudre à Kiko. Poudre Kiko. Nous avons encore la bureau sur des zombes à Tokinte. Ah, Tokinte. Ah, les amis, Paris, États-Unis. Les amis, mélange. D'accord, la même différence dans l'eau parce que le réseau par Colibo, tu fais des tenus, tu vas pas mouchard, non, je te le non, il n'y a pas de poudre ça à 48 heures. En tout cas, ma qualité na moni Moi na mama kobuka na te. Soko lingi olata kitoko pe bayeba yo yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo okokuta basapatu bilamba ya basi, maquillage, mafuta, ba parfum pe biloko mususu. Te poto kiti na Kinshasa. Pour mon abiso ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5, commune de Kasavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749.